Ça c'est les papiers mouchoirs. Il y a yo, hein? Oui, j'ai les papiers, hein? J'ai les papiers. Aujourd'hui? Bon. Pas d'agneau, non? C'est mon étude. Okay. Nia wazate. Mama. Quand on a un angle. Donc, c'est à part si Boliti Moutou a résisté à Mouké. Nous avons bâti en tout cas Bamela. Bon, Edim Nangengi. Bon, Edim Wena Lobike, comment Edim Wena chacun, ça c'est comment ma casse, mon combat pété. Combat na bateau Borozala Wana, il fallait Bozala na inscription, tout comme ça, nous qui Bataboebo Yate, pour battre mon sauce, beaucoup face place, pour et qu'on a la yazo pèse à ses places na ring, n'a pas pèse à ses places na ring. Mukolo, on est qu'on a des Mukolo, oh, Ngulu, Aliaka Bananaye, Nya Waboti Bana Sisi Bantou na Olia, et ça les jours Wana. Yo kasi comment on a combat ya catch, yo kotala catch, et ça bongo. Et ça des combats, pour qui si na qui c'est mon na boui. Et ça que kisi ya oboye ya mwa moto boyete soki moto na pelisi nde ye moto bou ba moto epela kawana soki ye pasa poso pelisa nga bou nga pe na peli nde moto mais o asali boy jeep nange peli moto na lungula jeep na siki na normal na oya kaka donc il faut bien entendre on appelle moto na pepe nto mobimba na bandi ko zika na kiti na luki baba manga na kufi na yeli susu nga petiko na tele loko na donc fona bete ba dans les vidéos botala kawana obomona ka ba kosaka za période dans les vidéos bozana se bomoni penda dans les vidéos ndenge zo ya penda pa dans les vidéos le ngai te bon exemple bon exemple, est-ce qu'on a vu tout dans les vidéos? Il y a non expliquer. N'a pas katana tikata mikonzambe na lola. Te. Na mona ndeti maintenant pour na bitumba yone dingo sengaka ke fédération evanda et puis ezala na mongo ebele pour ceux qui na kufi na otika bana nga. Yo limba tia monta combien? Bato mbongo baza yo ko lobake bachilanga $10 njo ande mutu mobe ya mbongo zo bule na $1000 donc yo za nango yango yo ko tia yango biso to welela. Donc, batu ya mbongo bako mata 3 4. Si vous avez dit chacun a bunda komana na te bwana poto bwa bunda na oya. On y a na passeport nanga. On depuis na ye dingwe pas fouti ye pas na soki azala na yebite, ye pas du passeport na ye. Toke bunda kuna. Bato ba sepeli e peni mboka te. Si vous avez boko bunda na Nigeria na oya bunda. Si bato balobi ke chacun a bomona pia chacun oya avant e dingwe. Avant na ye penda mutali boso na vani na oze de dingwa ya. C'est que ça na kanda Shakira. Toi bakacheti mais faut peto bundaka pe na bango ti to betaka pe bango po ata lelo bazate basango pe lo bakashaka ami betela kana e payer. C'est que fédération boyo qui posa Shakira. Alors na posa bunda na papa idi muntu na ngengi.
habillé à kozongisi bébé mais la cissette à l'ali la salle opération la salle circoncision il y a bien vraiment il y a propre na luki ta moko na morgue ali makama morgue ndezo bangisanga pardon vraiment est-ce que au côté vraiment nzambe na ba ti ba kufaka oyo ba pe esprit na bango ba kufaka ba mona makama au côté vraiment na kata morgue côté vraiment fouiller non fouiller ni nebi ko amundu na zuya muta mundu na bambi kunesili siko au côté en fait au côté ka bo shakira na ibite tango yo wana mambo spirituel na kota ka selon spiritualité ubanu na ndako oyo okyo kota na morgue to ke kuna bo bandi ko sala ba se consulter pas tata non tebindeni to kotelaka na bi wana to sala émission mususu wana te. Ok, aboye na poser ba question ngité parce que ngani na e bakake awazalaka na ndako ne ka boye molimo ekei ba morgue pe comme bien que c'est kei na morgue zui et kati bata morgue batika kota pardon pas ma spiritualité pas les émissions mususu Shakira bona e ko expliquer abo ba mayele na ya bona e Shakira balubi pe ozape sou na kati théâtre. Parce que tu as baki les qui nous sous ping coco moko ping pong théâtre du sous na monde so lingi mingi ok nga bien na botamande artiste donc on a peda polyvalent ya tout na yimba rapper ah bon na yimba rapper ko so sabe so a capella nzemba nzambe kaka ndemba nzambe dina osala nzambe penda yo so mona nzambe. Oui, nzamba sana lolo ozaka lokwa papa no edinga boya rape nzambe te nga na boyi nzambe te na ebike mutasala mokili na biso nyonso za nzambe so na lobi nga papa wa botinga za pasteur ah bon azapenda pasteur numéro 1 titulaire en église moko c'est la salle de délivrance était oh et bongo délivrance par rapport à ni parce que délivrance à salo vraiment délivrance pour na nini bomona kaka mabe pa la reine Shakira po bundaka kacha sala ka mystique yana batu mususu o baza mabe ko leka la reine Shakira baza ba pe ba kacha te po ni boko sala mwasi mo batonga batu na kwemba sala délivrance te minimo kotonga ebima ba saka la reine Shakira délivrance pour la reine Shakira a sala ka nini bebenga nini loba basala ka la reine Shakira délivrance pour la reine Shakira a bundaka kachi ibongo ba bato bazobakela bato bambaso mutu moko boye abwakela ne mutu mbaso alingaka via mutu mo boye enyokwama so mutu abongo bakosala délivrance te il faut ka basala la reine Shakira délivrance et pas ya papa na biso naza mwana oyo nazalaka donc oyo achaboye te opinda amema na loboko alinganga koleka bana nyonso selonga mais alinga komi parce que un jour bongo la no motemo tika no mamba kacho oh et bon motema na ngeza ko bongo na te oyo manga parce que on no mo dia mo déjà c'est que na éviter sona kati za nini kati ene loko te c'est que na kati ya c'est que ba pousser ni ba poudre c'est ça ka poudre ya poudre yango yo poudre na qui soit la poudre ya poudre elote eza elote mais et comme appelle qu'on a katiti tukomeka nano tukomeka c'est que on qui ok beaucoup de temps nouveau na okota te okota batata mbimba kutu bakotaka batata mbimba bakota te ndenge nini nacha cameraman na kati kasa ina cheka cameraman na kati omwandenga okota papa Gédéon akota na kati isuko koma aboyi abi batu bazebe tenga na lingi exemple liboso et pas ya muto yo yena epo okolaka bato nyonso na yokani na bango te po baza batu nanga te Shakira bango batu no bate oyebi to chata mutende ko ya Frisel wana bate na kati mwa bato sa mumbongo na ye ayota na mission bongo pende ko nga pa osa mumbongo ne oluka moi 100 francs na ye Shakira o ekota ma batata bakotaka ah bon soko tuni masoya kachi bakoso ke Shakira ka omoni loko na muke kota kapinda bato okoti pe okoti yo tango okota mo pino mona ke okota okoti pe na kangi na keno ndako donc au montant soko bimisa ye tango abima okola bimi pa seconde azaki tango akota ko mpina mezero Shakira pardon tozonga soko makamba théâtre tozonga mama théâtre pardon tozonga mama théâtre na théâtre uta wapi banda pe wapi olobi po yemba kape est-ce que kosa biso akapela te obona yo yemba no nzembo ya nzambe to ebito yemba nzembo
nayembaka nzembo na nga moko nana mwa nzembo na nga moko boye oyo nasala ya mokie kaka nayembaka mokie nayembaka betaka eloma ligolo nga nalela mingi yo nalela mingi yo vraiment nalela mingi yo bana Kinshasa tolela mingi yo bana ya poto tolela mingi yo nga naleli papa Mobutu naleli yo nga naleli Etienne Tshisekedi naleli nga naleli papa Wemba naleli yo nga naleli comprendre exact. OK, bravo, okay. Bravo. Shakira azaba tale bele. Yemoka beta yo. Yemoka sala théâtre, yemopenza mapeze su ngongo ya kitoko. Shakira sikoto zo na théâtre au banda wapi. Est-ce que vous avez un théâtre ou bien tika ou bien osaka catch ou bien deviner? En tout cas, la reine Shakira na bino yeyo asa vraiment polyvalent. La reine Shakira a bandi théâtre en 96. A bandi théâtre et pas ya papa Gilles Osodo to bandai ko bengaye dans l'époque wana tondo ko bengaye papa Bonheur. La reine Shakira a bandi théâtre et pas ya papa Bonheur. Toanda ko sala système wana ba théâtre pende komi nanu pe belé ne komi boyete. Wana to kana ba maboke ngalema ba groupe salongo ba série 96. Ba 96 de la reine Shakira bandi théâtre. Na bandaki papa Bonheur, na lungi papa Bonheur. Na epa ya lisala ngumba na umela epa lisala ngumba mingi te to longwe na ba Blaise mabanza o moko ya théâtre to longwe na ba mabanza na ba papi koko o bengaka papi koko mona yaki lolo malombo na époque wana lolo malombo na ba Blaise mabanza na ba benge papa libandi bana penda ba camarade na ngai ya bomwana donc na rasu na vandi na otala papa njola ko lycée que la reine Shakira pa ko ponga na okola te na comprendre te et non ta so saka ba no démonstration tu na tali na mona talanga ndi na komi na mona ko papa camarade na nga papa njoli pa ko li papa ndika wana ba camarade na nga papa ndika dans l'époque na ngaba alors na kolokoso comme nezaka papa ndika wana ba camarade ya la reine Shakira oyo ba yebi la reine Shakira na kombo ya mama Mukadi peut-être na scène kombo ya mama Mukadi box na kombo ya Mukadi Hélène tant na bunda box coach nanga daki fin nanga théâtre ayebe kombo nanga mboka te tant to mati pesé to zongi ndaku batunya boxes na kombo ne nani abi kombo ne babia kaye Hélène mais kombo ne mususu Mukadi yango na bunda box na kombo ya Mukadi Hélène po baloba ke Olanda ki Mukadi Nelson Olanda Mukadi mandate kombo na nga ya théâtre ezali mama Mukadi donc tant na longwe et pas na toke na top comédie na banjoli na ba mabanza na ba lolo malombo na ni papi koko to sali top comédie na biso tangu to sali to akina papa moko papa potopoto na mte swa za la rato azate papa potopoto mususu papa kale maso no sobete ya kala donc tant que tu vendre bi kaka ekiri ya ba jeune donc moi embriémé koti na longwe na to papa ndika wa kama na psana za ki dire non panza ba groupe théâtre la bato ye kaka lera koti compréhension koti groupe panzani amemi biso o to sala groupe to sala groupe na somo comme na ngoza ka JVV to kan batatu muluba banani to sala groupe tant to sala groupe to so genya na camarade na mo mi fifo na bwaka epo alinganga makasti le to binga na kana camarade na to kufa wivin wivin ya to kufa kalate en tout cas ici kazali moli monepe makimia bisika zali to ko sala JVV to komi ko régner c'est wana ngaba mobimba groupe théâtre zeka ya biso na ngaba ba comédien za bazala ki pekaka ya biso kande to ki ba comédien tant to sali groupe na biso wana pa président alingi basi na groupe allez tout le monde a beto le bela président le bien longwe na groupe président longwe groupe tikali iolé là donc comme to baye na biso to fani ko mona télévision na moni bossa la recrutement bazozo banani tant ce que to longo ti to sala ba groupe na sko mabanza Blaise atikali sko yo na JV na nini na top comédie tant atika na top comédie azo évoluer kaka comme ko zo bato nde wana aki ko zo leki nanga ping pong
po ping pong aza petit frère nanga propre yenda no memelanga saki anaye olinga pe théâtre mingi azaki so ba papa pe ba jouer au monde so sepela mingi mingi anaye ko meka voix ya camarade nanga no tiko ba papa Njoli mona ping pong azo jouer voix papa Njoli ponga mo nanda ko forcer il faut jouer ka qui voit ba papa boyena bosco nzoto na ye bandaki ko simbate na makambo bandaki ko sala azaki trop comédie sikoyo il faut jouer mwana mais sikoyo ba makambo so sala so simbe faut a jouer kaka papa nde mabanza Blaise Mabanza aye ko zwa ping pong habitin po esimba mukadi idée a bien faut to kateli banza mais ko ba papa ba kuba nzoto wana ba papa ya kala kala to ye ko zwa ye to kati ye libandi mutakata libandi wana to betaka histoire ndengeza esa Blaise Mabanza po yenda bande ko kata bongo tango jouer pa mangwao po Blaise jouer pa mangwao tango alongwe pa mangwao po ye Blaise tango ye azaki papa azaki comédien makasa azaki pa mangwao tango esoba ye ya longwe esobe mutaka tango Blaise alongwe esoba remplacer siko libanzi wa bande ko kata papa moka libanzi papa mangwao na époque wana ezaki Blaise Mabanza we lelo la ta coupable aso saka ba vanti isaka ye ayi ko zwa Gillette akati ping pong libenge njoka ndezaki nango tala na ye tango akati boye ping pong pa moyen achaki chasa mal à l'aise tango to ko ke pamba lusumbu tala kaka taka to e bien ba chapeau to e bien watu na bala mikia na 2000 to vanda penda boye to mona boyo to sala test ba mona test a mutalibosa longo nini chapeau yoka libandisco mwana mukie moko ya ba 13 ans soki na bosanité ba âge wana ba 13 ans ba 12 ans alika ko boye bien libenge penza ezongala penda tiango mafuta penda ezongala mbaloso mbalali na koseka ayiko zwa ngai na ye to ko jouer mbamo pe mwasi na mbali biso mbali na théâtre ngona bosani pokala to ko jouer na mwasi na mbali nde lelo ping pong asa ping pong oazali wana pe aleki nanga na ko suka ipa ya mbalosumbo to na komi ipa ya mbalosumbo to ki ko pota na peka ka yaka mampeka ya ping pong ngo poza ka pe matumboli na vie normale matumbola ka baron mo bazaki pa ping pong ipa mbalosumbo to ba bebani baron beta ye ngalo wana ki mama ko linga bitumba na baron ezaka na rigini to bunda bitumba moko tant bitumba si limbala ba simba lo smanza na kwemba bine kuna bactérie na ona bactrice kuna bitumba moyete mbalo sombo ya na nzete eso mona to tourner lupangu balo sombo na simba biso tozo kima ko bima na lungwa pe groupe ka bongo na zonga bisuti si lelo sikoyo ozana groupe na yo moko yanga imoko groupe on kombo na oni force d'action yo no soka ba force wana ezali makasi na mosala sala action po bandima yo donc force d'action donc mutu nyonso azalaka na kati ya groupe na nga en tout cas aseforsaka po babenga ye meilleur comédien. Lelo tomoni ozasu na matanga to comprendre te ils ont frappé kaka pa ba théâtre mikolo kaka matanga to kokunda mundu to kokunda masamba to kokunda mama na bosani kombo lelo susu mama Waso c'est ça lelo suko susu mama Mindondo akufi atiki biso mes condoléances na famille mobimba mama Mindondo mes condoléances ni batu nyonso tout ya théâtre mes condoléances aussi c'est moko na Shakira mama Mindondo akufi azate témoignage nini au garder pour mama Mindondo ngane bi na kombo ya Solange azaki mama moko bien na ebite su baseka na ndova na peka na ngaba bakuta fidam tozaka su twana répétition théâtre baseka na ba ba des heures de tonda ko sala ba théâtre to kebo to zongi boye ezaki soka avandi play ko sala ezate aoya pe avandi to tala répétition de to sala na ba pa bonheur azo sekape surtout si so comme na pepso courage en tout cas courage bo forcer kaka biso pe tozaki kaka boye ando pesa biso penda konsa daki na jaloux tenenge zaka mutu mususu amoni eloko wana ya zo sala moni muninga linga sala a décourager yo mami Mindondo azaki bongo te ando ko pesa ka toujours conseil po zaki mwasi matata azaki vraiment matata soka zo lobe faux ozo sentir mutu ba autorité azo pesa conseil mais avec autorité donc ozaki que to se comporter bien na ba théâtre au biso to bandaki ko sala bana ando pesa biso penda mi conseil na zo kandi chance ya ko jouer na scène mon côté mais nazaki na chance ya ko yoka ye mungongo na ina lito inanga en face boy donc en tout cas bisika azali molimo na epe manakimia nazongisi penda ba mes condoléances nanga na famille mobimba ya mama Mindondo en tout cas penda nazongisi passe na motema mais
na ibité ceux qui nyonga ngoto mo futa ba musicien pour ba musicien ba uti ko landa na awa alimbala mo comme siko biso ba théâtre pour le lot za bo ponga na nanga polyvalent ya mona musique ya mo théâtre mo ko makamwa nini okomona boyo Shakira kuna pe ok donc toujours comprendre te ponga na ibité na ok na continuer ni ya ba théâtre to ya ba musicien to ya ba catcher ko fi yo mo ko ki pe ko se ko te wani ya mama nzambe wana nde so ku foke te mambo nzambe liwa pendeza parka ya nzambe mutu moko ta ko ebiso kenga na kufaka na lamuka ezaka ba mensonge mutu moko te o mama moko boye kuna kufaki azo témoigner azo lo babweza lokuta mambo nzambe aka makamwa nzambe kote kaka asalela mutu kimayele po mundela sala mwana popi sotali mwana popi boye mutu donc asala siko ba misuni oyo misuni asali ba masisa wana ba mikie pona osala ngo fozala ka nzambe amen fozala ka nzambe kasi nzambe nanda pe apesi biso mayela bonganga tu ebite o babi Yesu ye moko azala ki nani te Yesu ye moko na Bible ba komi azala na mystère te wa oh même si ça ba mystère o to sala pe kaza o mais mystère olongo zana biso lo moko non ah on lobi mystère olongo la mudena peso réponse moko o il faut ozala kanango na kati ya Bible pona yebi Bible nga na mwa pasteur ezaki na prophète moko moni prophète Eli abanda ko kende ko teya na ngomba moko boye soka ki koteya mama moko monike mosena nzamba likaka zaka fatigué asoka nda kumoka mukie atongeli mosena nzamba zunda kuna tongi likolo atie chambre mosena nzambe na soka zoleka amataka soka lembi ayaka wana alie toki kopema mukie apemi a continuer nzela na ye le jour moko ayaki akuti mama na kolela ozolela nini lobi mwana nanga pa botaka mwana moko abi mwana nanga sai nini akufi mosani na nzambe lobi aza wapi ona lalisi kuna bande kozela yo ya na ebike soko bondela sa nini bazwi mwana wana batie na chambre ya il bibocha na chambre ya mutu tazala bokanga porte soki pende solo yebi Bible koleka ngai po bino biso bomaka nga manganga soki Bible Eli asalaka nini pona mwana wana lamuka yo mobandi okay Eli azwaka mwana wana lalisi ye asangisi loboko na ye na loboko ya mwana wana azwi monoko na ye na monoko ya mwana wana asangisi azwi libumu na ye na libumu ya mwana wana asangisi azwi makolo na ye na makolo ya mwana wana asangisi kitete ke partie intime pe asangisaki yango donc esalaki manji te po toloba ti po amataki likolo ya mwana wana matoi balobi asangisi elongi na ye na elongi ya mwana wana balobi asangisi nzoto na ye na nzoto ya mwana wana seke bapartie intime pe asangisaki yango donc il a dit que viol et bandaka wana pour ça viol mobimba ça qui viol pour moi on a 12 ans ce qui prophète Eli yango ils a prophète donc azaki na agine te na ko bossa na comme na ko bossa histoire à Bible te pour pas surtout azaki na armoire ya ba recueil ya ba jovan ya ba nini papa azaki na tongo nyo se fo ote ya po o milati so yebote ya te o milati te baninga ba milati yo yebote ya te ngape na yebote ya pose à la voix féticheur faut ba Bible so que Bible était au cocatin et là comme ça au monde ngo sala boy donc on dit boy c'est ça mais non on monne que lo ba nouveau maquillé ina ba ne que Shakira azana kisaza na kindoki kibondoki vraiment oui te kibondoki kindoki na kisi et bloco ba différent ngana ça il a rendé bokoko ya mboka na ngai na sela kindoki te kindoki za mo bonde to fandi boy o sentiment ba fatigue pongi e ko moyela ngai na pombwe kindoki ko mona boy ba kindoka za na ba suspense na yemo ko boy faut sentir que na kindoki comprendre mais la reine chacun da vandi awa asale la kande bokoko et on a expliqué ki bino ne bandelike nazali chef koko ya chef coutumier ya batete la nazali penda koko ya chef coutumier donc na botam na makila ya bokisi. Merci, émission de qu'on a déjà presque à la fin. Shakira a service. Et là, mon surprise, moi, ils en a souka. Surprise, moi, il y a bien habité. Il faut ça, et là, qu'on a bétaté. Et là, qu'on a bétaté. Tout le monde a tellement belé. Il y a bongo, il y a copa salibumu, il y a gégé, il y a gégé. Il y a gégé, tout le monde était, mais tout le monde on a scène. Tout le monde on a scène, samedi, dimanche, on a scène. Donc, quelqu'un pour nous, on a gégé. Il faut chacun c'est la salle c'est loco c'est maman sika mais non Shakira nalina tuno oyo Shakira et loco ni c'est la passe maloso vandi so raisoni kamboko ko lila o meleli saka yo vraiment bo vandi banima ko lila et le mo isa ko passe na motema passe vraiment mo so vandi o lelaka
eloko esalaka nga pasi na motema na nga la reine Shakira ya makasi penza ezali mingi bandeko na nga ya basi ya mibali na loba moko pe na biso mosusu moko ezali bandeko na nga ya basi ba sportif baza kobosana kibo mwasi na bango na kasu na vandi na moni muninga mwasi ami bosani kaza mona mwasi na moni muninga na nga mwasi asa ko se comporter lokola mobali na moni muninga na nga mwasi ayebi kutu kotu na ta combien na jipité ayebi rouge à lèvres té ayebi ne bachaka tilé ne longité en tout cas na kasu na vandi na moni ka pour na sport même si peut être sportif so donc na histoire na sport na bana na style lo na quand même sportif akala pour parmi ba maître ya RDC tant ba betara li solo il faut ba betara li solo na ngai po toyebani ba vrai maître o ba sala ba entraînement na ba martyr toyebani biso nyonso to baby ke wana Hélène Mukadi wana pechu wana la boxer za kuma kache ba yebent ba maître quoi ba maître ba igonsu na yebena bango ba lokola ba président Bendosi ba sa ba littéraire kala o ba yebani donc na yebena bango ndo kwa Shaolin taka Shaolin yebinga ba maître pakasa ba yebinga donc c'est ça donc souci na nga ezalaka nini ba ninga na nga ya basi tant boza ko sala sport to se comporter lokola ba sportif ya basi non que to comme ba sportif ya mibali pona nini ba sportif ya mibali ba comme la rapso qui PDT au monique sportif mo ba mobali tellement a sala ka judo mingi akoma na epete akomi otambola mo ba fieri ye pa comme lokola biso pona nini ba comme bongote pona nini kaka biso basi tant to comme ba sportif to comme lokola ba mibali. Mais il faut pas que bossa na kibo moi c'est pour muto asala biso nyonso na mukilo ezaka nzambe po eska bato ba utaka to ebité tant asali o mwasi osa mwasi tant pas sali o mobali wa mobali to ça vraiment na chance wana o nyonso ko tchalito ya ko yoka ta bo bazali banda ya mboka un sportif ozali mwasi il faut ko garder kibo mwasi na yo ya ngonde lobby na yo po lobby na yo soki de lobalité o botité o kozala produit fouti oyo ezanga tina okozala loko moko boye ezanga tina na kati ya mokili okosenga bato mbongo na nzela bakotuna ta baninga banda obota yo bota kati poani donc conseil on ne peut ça et on a pende pesa nga passe na loba on on émission te mais une émission au poids tuninga po batuna nga ngote et ça la nga passe yami balé na kasui na vandi na kanti kaka mama ya la reine Shakira comme ne maman Moijana bisika zali putulu na epenza epema na kimia na okaka pasi fallait pas maman nga kufa na bana kufa maman kufa na 91 na 1991 donc aza mona ya 1957 akufi na 91 donc akufi na ba 30 ba 30 moko bwena ndambo 33 ans donc maman nga kufa jeune fille mwana muke donc il fallait qu'il pas donc na kasu na vandi na yebaka pe place wana mokeli na biso nyonso papa nzambe osala pena mabe donc loko on pesa nga pasi osala ka mabe fallait pas maman nga kufa na ne wana po faki amuna misala mwana zo sala soki yenda ko kai ko telema ayipsa nga ke te tika te continuer ezaki ye donc na mona ndena rata conseil mo boye ya mutu ya ponga tana na benga singa tika bunganga na tika teza bokoko na ngai na tika te poza bokoko nga pena bokoko na ngai yangoyo oyo ezaka ke mutu oza na mfutima pona zo bapel ebele tellement ebele ezo utana libanda ya mboka na bapoto na bazina na États-Unis na partout ni sala ezo yaka o na zo sala bato pe bazaka na témoignage kuna pele bota le miso bosa pe miso botina bato miso ba mona ke la reine Shakira salisa nga boye esimbaki la reine Shakira salisa nga boye ngai moko na tikaki donc bobeta lisolo ponga na salisa kapenda ba makamba ba mfutima eloko moko boye oyelaki yo boye la reine Shakira salisa ngo à part wana sasa ba mwa ba mbasu ba mpese o ezaka sur place donc pona nga penda bokoko epa na ngai o nga na salaka na mona na ngango zaki ndokite na mona eza mayele moko boye nzamba pesanga pona kubikisa mokili na ye donc mayelo nzamba pesanga pona bikisa monde entier c'est ça. OK, la reine Shakira ba bon souvenir ezandetini do moi so vendre bi nzambe na pesa lo kumponi loko nzambe zwano ka lo kumponi loko ba bon souvenir na wezani bon souvenir ya la reine Shakira ya makasi ezali penda ona loba penda nzambo asala mokili likolo na se na mona bato bene bakitambala bazo kendola na mabele bazo sambela nzambe pa pesa bango bana mais la reine Shakira nzamba pesa e bana bon souvenir ya makasi pa la reine Shakira ka bana na ngai o bango nde nyonso na ngata ki bonganga ona osala na sala rapo na bango
nasalaka mpona bana na ngai mpo bon souvenir ya makasi na vie na nga eza kaka bana onaa na bango ole nazala na bana popi to nazala na banyau to nazala na banunus mais nzambe akela ngai apesanga bato oyo baoloba donc na mpe nzambe na kwe moko boye nakoyesa mpe moto wana ndenge eza wana okobonga te abongi mpe te donc naza mpe nakibo nzambe moko boye oyo nzambe aseza mpe abon souvenir na ngai tomoni ceinture yango oyo la reine aza vraiment complet. Ok, nazwi ceinture na 2017 nadia na inane na ndambo na ceinture oyo babotolo mona te parce que toyebi ke baceinture esalaka 2 ans d'ici les okokisa 2 ans nde na nango babotolo no ceinture te mutu mo te apropose mpe Shakira la reine Shakira nga foto buno na botolo ka ceinture nani akoya mpo baobanga ta mosusu bakatia libanda baoyoka bao baza libanda ayebi ke aza libanda alobi ke tobunda bakomba defi nasengaka mutu nyonso natika boya mutu te na komba nasengaka botilanga ata siboliti botyela ngai ata lipasa botyela nga bakatia oyo bino bobangaka wana botyela nga bango tobunda natia ceinture na nga nje yango ndenge nazalaka nango besoin naka na besoin eloko te naka na besoin te ke na garde yango na ndako na ngai lokola échantillon mpo bato bazobanga ata ceinture ekomonduluka na ndako bato bazobanga oyo obunda na ngai soki olobi ke tobunda kaka kasi na tekniki kisi te mpo ozobanga ata mosu na otyo na mesa nasala circoncision boloba mpo eza ekipe te mpo yango nde eza ceinture ya champion du Congo mpona minute oyo champion du Congo ya mobali aza te mpo ntango papa edingwe na biso azalaki champion du Zaïre azalaki champion ya bamiss Kaba ya bamama Rita azalaki champion basuka na mwana azalaki champion bato nyonso siko na minute oyo champion du Congo moko c'est la reine Shakira oza mpe na champion ya edingwe mutu na ngenge oza champion na ye champion pinto na minute oyo champion za ngai ti boyoki otangi te tala soki mo ezali abenda bendango confondre ezali fekoka fédération congolaise de catch soko otali a na nsima bendelanga numéro oyo bobendango na bobetango na nini na whatsapp na facebook na google soki bobeti numéro oyo bomona ceinture oyo eza ceinture te nakende kosomba ngo oyo na wenze ya bikeko to nakende kosomba oza kota zanda bengango wenda nini wenze ya bikeko soki wenze ya nini naki osomba kuna te nasomba pango te mpe nazala mpe na ilika teke na un jour nazala champion nayebeka kende na mundo bakati na ngai ezala bongo nto ane misala na ngai lelo ekomisanga champion en fait ceinture équipe moi cité mobali te naza champion du Congo ya bato nyonso na papa na ye moko edimbe aza mpe champion ye mpe ntango azalaki champion kasi azalaki champion te ye aza champion na ndenge ceinture oyo surtout olinga bunda na ye mpo nazwa ceinture ceinture yango oyo bandeko yango oyo vraiment yango oyo eya mpona mutu nyonso yango oyo natia yango awa donc mokolo ane ozala likolo ya mesa na table de jury oza na obeti ngai ozwi yango bongo ekosala nini nabotamai na ceinture na luketu te mais naza sire mpenza ke bato tu bazobanga botika kobanga eza bitumba esala yango eloo te ceinture yango wana ok mission eza tellement kitoko kopose kuti tokata te tokontinuaka bakestion eza tellement ebele mais towela mpe ngonga tokomi wana nsima ya ngonga Shakira abidwe ceinture yango wana aza kochampion ya bato tu ya bakatia tu basi na mibali ye nde champion azoluka mutu akoya abundane mpo azwa ceinture sikoso lelo papa edingo alobi mpe abundana mpona azwa ceinture osani ovandisa mpe ka bato nyonso batala ebongo tobunda kati ya ndako tobunda na stade na bamartir na baveme kuna nde kozala ke papa edingo abeti Shakira kuna nde kozala ke Shakira asambwisi papa edingo Shakira la reine Shakira en fait comme na souk émission na biso Shakira toningo sabso mama spectacle no to mona te to ebiti bat baloba kuti asala ane lote ya solo bat baboya ka babikutu Shakira asala ane lote Shakira babiku Shakira asala ane lote te 20 ya sala yo kasi Shakira c'est la biso lo kasika ndulanga tatchwe awa tomona Shakira wasa eloko asika Shakira tomona wasa eloko asika eloko asika vraiment Shakira yeyo nangaka va numéro nanga zongo na carte bien
Ok. Nakoti ici yango. Kubanga na ote kubanga. Namoni ozobanga. Bope ya papier mouchoir. Yango tika. Na longola. Te, pesanga papier mouchoir. C'est le bien non plus normal. La poudre de choses à mais oyo c'est bien. La poudre Shakira azui. OK. La reine Shakira azui papier mouchoir. OK. On a ça c'est les papiers mouchoirs, il y a yo hein? Oui. OK. Avion awa. Avion awa ni sima moko. Na Shakira, ça va papier mouchoir là. Il faut tant que tu as combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bungi singai. La Shakira bungi singai. 32. Siko au school la Shakira ngosani. Nalingi bazulanga papier nanga au bien. Bozui. OK. Osopanga nini? Bazulanga papier nanga. Je les papiers hein. J'ai des papiers. C'est ça. Moni la reine Shakira misimbongo mais ezaki papier mouchoir ya pamba par moment papier mouchoir moko apanti yango ezala je crois ezala 3 apanti akati mais soki 32 papier na kati misimbongo akangi yango asese bapuya na ya bimisi sous sabwaki ba papier na se ona metika ekomi mbongo mais mbongo nde salama ebele mbongo mutu nyonso tout temps okota kaka kisa sala ya mbongo sikoto nga sa biso mususu onde tozango besoin la reine Shakira encore bis encore ça là tu vas tuer voilà nyama so mo na tuer allez tuer côté tuer
nia wazate. Mami. Nga bato balanda kesi na ngai vraiment po ebetisa libaku te kesi na ngai yango oyo kalili dona koto yango ebimisi yango kesi na ngai yango oyo na suka makambo tozosala. Ok, bomoni la reine Shakira azwi nia akotisi nia na kati afongoli kesi nia wezate azwi 1000 francs ya pamba atie na kati nia wabimi. Eh, la reine. Non, 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 non. La reine, siko nyonso na ntango osalaka yo moko vraiment ntango nyonso na osalaka esalako nini komona baspectacle boye? Oto na sala spectacle na sepela o naza lelo po yango nde na botama e pona zala en tout cas ça ganga bien. Et ça ganga bien tant vraiment na vendre ka boye donc na zo kanisa et ça ganga bien. OK, merci beaucoup to comme na souke mission na biso. Boza teme belé on a copié ça mambo to boza tellement belé ya makas na bosante na pesi Merlin moi. Merlin Mwende pas mou, je te fais de gros bisous à toi Merlin Mwende pas mou. Bambo tenez bilé place aux ali na yakata en fait na bandaka au kende mission de service na peso bambo tebele na ko tellement mingi na peso ba gros bisous na bo sanité na pesi merci beaucoup à Paulin Massamba. C'est grâce à yo ndem to pesa nga la reine Shakira. Merci beaucoup Paulin Massamba na bo sanité na pesi Gabi Capepou là depuis les États-Unis, Bambo Tebele, courage, mais je comprends que c'est comme bien aux humains santé, ma casse maisongi, na bo santé na pesi Gabi na pesi Bambo Tebele, azara depuis na France, na pesi Bambo Tebele, na pesi ba bon séjour na Kinshasa, bien sûr que qui sangan, Bambo Tone Bele Gabi, la reine Sousou, na pesi Bambo Tebele, na bo sanité. La sous-chef n'a pas été belé, nous sommes tous dans le belé. La reine Tozon c'est pas na yo émission comme déjà presque à la fin. Le lobano ya soukezani ni batnos to bazolanda. OK, la reine Shakira loba o eza soukate pour boya les sousou. Pour samedi dimanche na dans combat na si bozala na tamso na kokolo balisu ndambo. Ata ba betinga bo sekate ata na poli eza mamba kati eza ka bongo donc na boza ba invité na nga na bingisi bino samedi bo mona ndeni na bundaka a live lo basuke ezate sauf que na pesi numéro na ngai o nyonso oki kozala na posa ya la reine Shakira abenga nga na 085 23 22 111 083 85 pardon 085 plus 243 85 23 22 111. Vous pouvez avoir un deuxième numéro nanga, il y a 089 60 66 473. 089 60 66 480 et 473. Dans Africell, il y a 0900 850 825. Oh, nous avons pris na posa nanga liloba nanga nanu na tiki amne nangwana na pesi Bambo Tebele. Na groupe nanga ya cinéma d'action, force d'action. En tout cas, na pesi batutu mbote. Émission o esalami tellement moulayi moyena tanga bakoma batu ezate. Mais na pesi ka chef à groupe nanga Chief Magali mbote, na chef à répétition nanga nani mascara. Na pesi Bambo Tebele, na pesi chef nanga ya discipline Chuke Bambo Tebele, na pesi chef ten nanga ya basi kombo na ye Chadamour Bambote, pe na pesi mambote ebele, na pesi de susu ya koleka, secrétaire ya groupe tangai, kombo na ye, garçon noir, garçon moindo, monima du Congo, na pesi Bambote ebele, na pesi papa njoli moninga nangai Bambote, pe na pesi champion locale maboko ya Nzambe, Bambote ebele, Bambote ebele, na pesi mama Jenny Muteba. Mama Jenny Mouteba, azali patronne ya Fleuve Congo. Zapi na site na ye comme nango Fleuve Congo. Mama Jenny Mouteba na yebi ko tala émission oyo na mami Sameya botala.
donc na pende pende ba mbote pende belé donc na linga bino tellement mingi na pesi bana nanga ba mbote na pesi mwana nanga Tishiki mbote belé na pesi mwana nanga trop fier phénomène mbote belé na pesi mwana nanga Chuke mbote belé na pesi mwana nanga Kecha ba mbote ya ebelé na pe mwana nanga Lumumba ba mbote ebelé et puis na pesi mwana nanga Kevin yeso ki na boka ki eta ko bandolela wa ba mbote penza ebelé sikazali na pesi Toussaint ekili olela beba mama ba mbote ebelé de banzele pe mbote na yo papa ndi nazo sukisa na pesi chéri nanga motema tontoka mbote ebelé tontoka chéri nanga motema na ye ko sukisa epai ya mobali ya la reine Shakira o kala te bomona la tu fais c'est la reine Shakira la tu robe comme na ye Gigi Makenda Bendos donc na pesi ba mbote ba bisou na pesi président Charles ba mbote belé Spartakis au kufa pamba Spartakis na pesi mbote pour encore mi bien bika pardon boete na pio ba mbote ebelé donc ebelé na pesi Muteki Basim comme on na évité donc il y a tellement la reine Shakira comme on a Michel atekaka basine ya Friciel ya sa fan nanga numéro 0 bambote na pesi mama dodo bambote belé na pesi tati Natacha bambote bino mo botaka oya longa libabe bokati mais bambote et continue kaka en tout cas na pesi papa Kimbangu ita na bosana ki ngulu masa wa. Ok, merci beaucoup. Émission Essili. Tout le monde Shakira Sali spectacle. Il y a Makasi, il y a le Bosso à Sali Yambongo, il y a Mibale à Sali Yanyao. Balanons surtout, Balanga sur Nouvelle TV. Vous connaissez toujours qu'on s'abonne massivement. Émission où on s'est beau partager, on est fiers à Congo. Comme on a moi si. Azo bunda komona mwana mwasa na senti ya champion du Congo et ça n'a pas bien na pesi vraiment félicitations à Kobaka na musala na parce que biso pelo ba maman to kompe na kata mibali liboso zala ka mibali bango na bango mais lelo pe biso pe ba maman pe réglementaire ko beta ka biso donc mikolos ko ba papa tala nga beta bona ba kanda ba beta ba maman trop papa ba beta yo ya kaka ba komba awa po ba basi na ndimite so ba basi bena na ipes na basi mais na za sik na mdana ba mibali boya ko tandenge papa moka ko beta masoke ko zala nani na yebi pete. Ok na singno mingi mama bota l'émission oyo mutono surtout à pour ça commenter on surtout à ça pour ça à ça la reproche à ça parce que ba reproche na binondé ça la biso tous à la makasi na bo sanité na pc équipe mobile nouvelle ton TV ba mbote belé ça il y a 33 degrés ma copine à moi na pc mbote belé na bo sana Dorcas Bolongo na depuis les États-Unis que Dieu te bénisse là où tu es na pc pe ba mbote belé na bo sanité ma maman chérie à moi maman na ngandi mtasala ngana zala maman soki yo te pamba maman na ngana linga tellement mingi maman na ngai bambote belé émission c'est comme na suka